yango siko tango na moni papa a biso président a biso Fachi à quel na Israël j'ai dit même à mon mari j'ai dit papa ça c'est la réponse de la prière parce que yango moni président a biso ko simba mire de lobby à lamentation mire à lamentation ana ya le quoi que aye pas Elohim parce que Abraham tant a qui message bon bibi a ma fukami abi père me voici ya le racine papa sonné na sali bon ay papa me voici na dit Elohim a sepeli na acte wana a nini azu h na tina vie Abraham et comme Abraham il a béni Abraham dans toutes choses père il va circoncire aussi ton peuple parce qu'Abraham c'est le père de la c'était le père de la nation notre Abraham le père de la nation c'est qui papa Fachi donc tant à sonner Elohim réponse Elohim a péché ne bon on changement parce que c'est ce qui conduit les physiques et si a combien d'années si que Elohim a linga a comme Bino très cher internaute au messana kolanda biso de partout na monde entier na RDC na libanda mboka lokwa na bapoto na ba continent nyonso tout oyo eza na planète na biso mbote na bino ba abonné na biso nyonso tout bomesana kolanda biso yo pe muto zimbala liboso ya kolanda biso na kati ya chaîne na biso YouTube bato osenga na oyo loka liboso o s'abonner o cliquer place ba komi abonnez-vous et puis oye na cloche ya notification pour ozwaka ba actualité na biso en temps réel pour nyonso tout otobetara awa eza masolo ya lokota eza masolo ya solo na pesi mbote na mama Janine Maditulu to pesi mbote place ozwami mama ya bana mama motema munene lelo tozobeta lisolo d'actualité moko o ezoleka na kati ya mboka na biso lisolo ezobeta mama kasi ezobeta mapona mboka na biso président Fachi le président de la République de la RDC Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo président Tshisekedi a se retrouvé quelque part au Tomoni et salut buzz na kati ya réseaux sociaux et salut buzz na quand y a ba opposant mususu et pesi ba kombo ebele pesi ba titre pesi ba qualification ebele alors na plateau na nga nazanga mon côté nazana servante de Dieu pour ma Rosette. Bonjour madame Christelle. Et c'est moi isa makasi ya koyamba pour la première fois na plateau na ngai maman Rosette naza vraiment très ravie nazu grâce au Elohim a pesinga lelo pour na koyamba yo. Maman Rosette, nga na yembio pour la première fois na masolo Congo aux invité à sika aux invité au mesana koya awa na pesi ombote. Maman Rosette sujet d'actualité ezali maramba osoliser belé sur l'actualité aux l'état pour na chef de l'état na biso. Tout le monde qui chef de l'état a kendaki visite a kendaki azena mission de service to bengango bien a kendaki Israël atamboli partout atamboli vraiment na ba site oeza ba site moro spirituel na kati ya histoire à Bible. Alors yo en tant que prophétesse en tant que une femme chrétienne ou ayebi liloba o yambaki ya mondeni réaction en tant que mona ki amozaki ndeni. Bon, j'ai béni Elohim tango na mona ki image wana j'ai vraiment béni Elohim. Eza na kaka ba témoignage vivant o Elohim alobela biso basali na ye o Elohim alobela nga particulièrement pe c'est avant na ye na kati ya mission na ye alobela nga kutu mambo kutu lobango mingi surtout na humble serviteur na ye na benga ke aigle de la presse congolaise parce papa Moïse Mbui to lobango makambo oyo donc oza na kala concrétisation tu vois que Elohim a commis na temps à sauver Congo. A commis na temps bilaka Congo esa nini ekokisama. Siko Elohim atali parcours nyonso. Alobi muta s'en sort sauver Congo eza ngai na yo. Siko vu que Elohim alobi que pour un juste on peut sauver toute une nation. Tant makambo zo pesa na pesa message to ngabi Elohim. Yo pesinga message, yo pesinga révélation. Na komba e oshanga machia mais bato a message ya ba komba romain wana ezaki prière na nga na sala na kuku ndio alobaka ta message ya komba e oshanga machia il faut que hôtel misa moto a censé que tant aussi ma bateau de commandement mais tout ça la source parce que même Moïse tant a pas Elohim a sengi sacrificateur na ye et le masque mafuta a se pesa que ngo Aaron bible pour mafuta quitter ba lewi
mafuta ekitali na moto Aaron. Donc Aaron na biso ya lokola papa na biso Fachi. Ngai eza lokola messager Elohim na lokola Moïse na sambele Elohim Elohim asali nini asopi mafuta na ye. Yango siko tango na moni papa na biso président na biso Fachi ake na Israël. J'ai dit même à mon mari, j'ai dit papa, ça c'est la réponse de la prière parce que le maïpsinga na côté les misasiko mutu aza père de la nation. Et on moni faut tali emi ya masola Congo parce que quand on lobby la message nga c'est la première fois to solana madame Christelle mais la masola Congo moi j'appelle ça c'est parce que c'est comme une maison c'est comme une ma maison je peux dire. Donc les rendez-vous mon dans parce que les émissions qu'on a CPA na makasi le directeur général de Bango, papa Moïse, ego de la presse congolaise, tobeta masolo o. Donc, le masenini a kokisi yango. Na bien yakuto président Abiso Fachi Abraham. Parce que yo shama chia pour sauver Abraham. Il fait fani. Azu ashnae yo shama chia a tient la vie Abraham comme Abraham. Père de la multitude des nations. Ce que parle multitude des nations Abiso dans président Fachi. Et on se tant la monnaie à qui Israël. Bible lobby. Celui qui bénira Israël sera béni. Celui qui maudira Israël sera maudit. Pour le m'a sauvé si peu au Congo. On les pas nan. Pas mon konzambo cannabis. Donc azaka a monté Elohim. Donc c'est un peu ça. Mais surtout l'année libyen maman Rosette biso le kotoni na toyeba impact spirituel pour la visite ya chef de l'État na Israël na Congo. Est-ce qu'il y a un impact nini parce que déjà le pays va très mal. Bato na bato bazo se retrouver te o tozo lo bango toza la réel o toza kozela peut-être to mona esala mande to loba ki le peuple d'abord to moni yangote. Alors le président a suki wana te azo sala ba prière en prière ba visite en visite a comité na niveau ya kokoma na tombe ya Jésus. Alors impact na on a kati mboka na biso eza nini? Maman Christelle le m'a pas mbolo pour la question ana. La Bible me dit c'est l'esprit qui conduit les physiques. Congo dans le bas message mo anabi on a été colonisé spirituellement, physiquement, intellectuellement même. Mais aussi indépendance physique. Maintenant aussi indépendance spiritualité. Siko Elohim siko a télémisi moto. O aza Abraham na biso père de la nation, papa président abiso Félix. Asani a sauvé biso spirituellement. Yango na le bas na pesa ce message mo na bi ke Congo na biso faut pas dédier en osusu pour la deuxième fois. Mais pas au nom de Jésus-Christ, mais au nom de Yehoshua HaMashiach. Parce que le moment qui n'est pas sauvé Congo, il faut passer d'abord par la tête. Bible dans la Proverbe 21, le cœur de roi et le matin boussango partout où il veut. Parce que papa n'a pas ça, dès qu'il fait un souci n'a biso. Il moral le peuple d'abord. Un souci n'a biso à Congolais. À mon que pour ba Congolais c'est face à ni frère dans l'esprit supérieur de Yehoshua HaMashiach. Ne ça ni na sauvé bateau bazapé na c'est parce que l'esprit qui conduit les physiques. Et on moni que tant wa ke ikuna Allah esprit supérieur Yehoshua HaMashiach. Ne sigo ma campagne qui de l'avant. OK. Alors makabo qui de l'avant tout le monde qui est présent akiti na mur ya lamentation à Simbi à prier. Alors prière naie prière alobaki prière na samotema o biso to kakite. Êtes-vous sûr que prière wana ezaki pour la nation ou ezaki prière pour sa famille, pour ses besoins personnels? Pour tout le monde qui a une mission de service ou ezaki bien structuré pour la nation congolaise. Alors à se retrouver qu'on a ketina mirwana à Simbi à salut prière. C'est lui le père de notre nation ici. Est-ce que kuna ndenga sala ki prière na ezaki pour la nation to sala ki prière na pour na maram na imo? Maman Christelle, elle m'a pas mbouli sous. Tu vois, tu es une femme de révélation. Mais babi, ça la sorte de sur la prière. Papa Fachi Nabi Swalingi Bisomingi, notre président, notre Abraham. Elohim sautait dans la Genèse 17. Pour Abraham circoncire Nakunae, il a fallu ça. Elohim a coûté qui non Abraham. Alobé les Abraham aloba. Alobi, je mettrai mon âge na vie de Abraham et comme Abraham, je te bénirai à l'infini. Je t'ai dit la concrétisation, mais il a qu'à le malaka qui Abraham. Et on m'a dit présent à Bissoko Simba, mire de lobby à lamentation, mire à lamentation, il y a le quoi que aïe pas Elohim, parce que Abraham tant a qui message bon bibi, a ma foukami, a bi père, me voici. Il y a le racine papa sonné na sali bon, papa me voici. Il y a dit Elohim a sepeli na actuana. Asenini azu ashinati na vie Abraham et comme Abraham il a béni Abraham dans toutes choses. Père il va circoncire
aussi ton peuple. Parce qu'Abraham, c'est le père de la, c'était le père de la nation. Notre Abraham, le père de la nation, c'est qui? Papa Fati. Donc, tant à sonner Elohim, réponse Elohim à PC. Ne bon monde a changement. Parce que c'est l'esprit qui conduit les physiques. Et si a commis un si que Elohim a l'ingé à comme. Parce que papa là, c'est un homme sage. Elohim a ponaye. Dans le bango, million fois à cœur. Elohim a PC sur Moïse Nabiso. Notre papa, le président Fati. Dans le bango, million une fois, ils ont pour la flatterie, et tout, non. Vu que c'est une congolaise, j'aime mon pays, j'aime ma patrie, et moi je prie beaucoup pour mon pays. Babi, chaque grâce, elle m'a payé sur le service des autres. Et autant il y a 100 belles pour rien. Tant qu'on a mon actuel, on a sur ça les manas. Et dans le temps de l'homme à l'obaka, on a la concrétisation. Donc, c'est le Kairos, le hébreu Kairos, ça veut dire que le temps favorable de l'Elohim. Donc, les apôtres ont reçu un nom Kabisonioso. Na linga to sala ma récapitulation moke to zongi sima na ba émission moko sala ki kaka na ba plateau na biso o sala ki na ndeko Moïse Mboyi oyo moko bengaka aigle de la presse olobaki président Félix il faut à sala offrande acha offrande pour na mboka na biso. Alors so to landeli bien est-ce que marambo olobaki ya offrande eza wana offrande ou offrande na il faut la financièrement ne faut ça la offrande to wana to mona ki ba geste wana nyo surtout ya ba prière wana ya kokende na tombe ya Jésus kokota ti wana nyo surtout est-ce que wana des offrandes? Bon, offrande eza kana deux formes. Oui, aux en raison dans le bel qui on a papa Moïse aigle de la presse congolaise parce que papa Moïse Mboui. Offrande eza na deux formes. Et vous a tourné une question offrande ni bakotia. Oh ya sali na ne question posée wana. Donc, eza ele masenga ki offrande ya Lévitique 27. Donc offrande o eza ke ya Mouyambongo, hein? Assez pendant offrande Yambo. On va saluer un peu et ça offrande par dédié nation. Deuxièmement, offrande le matin c'est ça offrande Yambo. Offrande là et que ça les mandé et que ça maintenant on dédié une nation pour la deuxième fois. Ndé azu offrande Joana à Pessi parce que Abraham tant à longa qui bitumba. La Bible dit azu dîme de tout à Pessi roi de Salem Melchisedek. Ndé Elohim figo offrande Elohim azoloba yango on est qui pena mbongo babible obi dîme de tout donc bloko na mbongo na bloko na nyo ça ni apesi roi ya Salem c'est des pe roi Salem c'est ni apamboli donc fondo o le mazoloba ah za au fond ya o ba on le fond ya mbongo mais maman vous êtes surtout to landeli bien tant ozoloba offrande ya mbongo alors na RDC tozana ba c'est un pays laïque tozana ba église belé tozana ba musulmans tozana ba protestants. Alors président Fati aza président ya Congo mobima c'est-à-dire na ba église nyonso wana bazana kati offrande na ye il faut ezala na église ni ako même on église oya sambelaka akolo ba non na la muki na tongo na choisir église moko na ke opesa offrande je sais pas opesa ngo na église ni to offrande ngo to opesa comment pour ba offrande nous je sais pas akoki poko koza offrande wana bazumbongo basaleli ngo prière asaleli ngo ba don Elohim offrande azoloba apesa Elohim a tindé na Israël. Le cœur de roi Elohim a tambusango partout où il veut. Elohim a lobelé à na Israël. Zaki na ma conseil à mutu. Te yé mon que le Bible écoute ici so na Esther 3 ambi ozolo bake roi Assyrus. Elohim a lobé azangi si kimia pour na dossier à Mardoché. Le cœur de roi Elohim a tambusango. Donc au fond de Elohim a zolo ba yé mon ko a lobela yé. Biso pese so un message. La concrétisation bilateuse dans Elohim yemo. So un instrument. Et je pese message. Et si ka pasali ayoki aseni. Elohim rolobela tout Elohim non pesa ngo nani. Elohim rolobela tant que Israël on a tout que Elohim. Ayoki message à saleli. Tant on peut qui message au fond tout Elohim as créateur né. On est bise muto pesa. Donc c'est un peu ça. So to ça l'analyse qui pour na marabo France. Président de la République Azumbo montant toko estimer okoza combien pour ça l'offrande? Bon, Elohim a senga na ye lokola Abraham, père de la nation na biso. Abraham a payé ça dîme de tout. Ya ye dîme de bleu on est ça c'est dîme. Un dixième bleu on est ça c'est nini apesi Melchisedek, roi de Salem, roi de paix. Donc tant Elohim na dîme na ye un dixième na ye Elohim a inspiré moutonio on paye ça. On paye ça un dixième na ye. Parce que imaginez-vous à une église moko ayebi que président de la République a ça a copié sa offrande dîme na ye à choisir l'église moko
guerre wana spirituelle erobakisama lisusu te parce que déjà problème eza parce que président aza lelo aza na église lelo aza na église aza koécarte baéglise mosusu mpona kotanga bakombo te alors aza na baéglise nyonso te nde akendaka place oyo okende kopesa offrande wana ekocrée sous problème ekola problème te ekocréement oyo tozoluka kimia nde ekota yango tokoti nango ntina monde spirituel. Parce que c'est le spirituel qui conduit les physiques. Et au créer problème, Elohim a ordre, il désordre. Elohim a inspiré que Israël. Elohim a dit un esprit supérieur. Parce que Yehoshua Mashia, Abotama Kuna, tia que Israël physique. Yehoshua Mashia, Sanin. Allah tissé l'Israël spirituel déjà. Et au sein de akolobela et offrande au péché, c'est pour sauver seulement Batunions. Parce que à sa présent Batunions, c'est à présent à l'église oyo. Tout comprendre à présent Batunions, c'est l'esprit qui conduit le physique, c'est l'Elohim qui va le conduire. Mais tout ça ni to sambela rapona, Elohim a sa ni ava offrande na apesa ngo na boko di boka moto yo on servir Elohim. Oyo akodicter pour anini pour na ça sauver. Avec Elohim a dit offrande il faut aider d'abord le pays pour la deuxième fois, mais au nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Il est un esprit supérieur et long ici na bitumba nyonso ne fois na seni au péché monter le m'a inspiré à péché offrande et créer des ordres le m'a pété à roi Salem. Bibobi Elohim a péché dim de tout na a péché dim de tout na roi Salem na Melchisedek. Donc, pour te dire que Elohim, il est mon corps à Ebini n'a orienté Abraham Nabiso, papa Nabiso, pour nos enfants. Et qui m'a sauvé, ma bébé na Congo Nabiso. Kokende ya président na Israël et créé ba polémique, ba problème belé et la mosi sous plutôt le bakanda il y a ba chrétien sous au bazala nango déjà ba bomba na mitem. Au moment où tout ça na église est belé. Azongi sur la question là. Président, on dirait Aza penché sur le plan spirituel. Aza plus commis paix dans l'église, moussous l'église. Donc, Aza sang sa l'église tout. Parce que tant tout le monde qui a un bien temps à ça qui va prière de la nation, ayana même na martyr à ça qui va prière. Et ça qui n'a certaines églises des alaki qui na l'église tout ça en Congo. Et c'est pas qui appelle ne ba salaire ba moto bende mais l'église tout est zaki. Et en moto mona qui même les ba prophète ba pasteur moussous ba 5 qui audience. Bakutana président en particulier pour on peut pas kota na système wana au monité que président zo kabola makambu ya kibonzambe non moi za mwana nzambe papa zo kabola makambu te na bande Jesus bible singa na 1 Samuel 2:10 que Elohim donnera sa puissance à son roi après alors ba serviteur le mbaye après yenda za bâton de commandement ba tu peux pas comprendre naka to contamine la profondeur et la révélation à Saint-Esprit. To tika la baloba ki basai parce que depuis to banika to lo bato ça rien ne marche. To comprendre que papa na biso za homme spirituel. Azaye po asangisa aye po apanzate. Abraham tango le ma pamboli Abraham akutana Abraham pamboli Abraham bibolobi Elohim a essayé ko circoncire ton peuple. Ismaël qui peut na quatre qui circoncis. Ismaël quand le pas Ismaël tout le monde ba musulman. Dans la cadre tant qu'on dédie mboka pour la deuxième fois au nom puissant de Shamash. Et le monsan. Ba tu ça ba oya. Parce que le mien dakila biso nyonso. Papa za pona mutu nyonso. Aza pona tere onini. Moi on attaque église au kingani. Moi je fais pas ça un problème. Parce que Bible dit dans 1 Timothée 2 que il faut tout sambela pour les gens qui sont élevés en dignité. Tout sambela ne pour na papa. Et le masani attendre c'est une bonne voie. Pour et puis surtout ça tout ça sauver. Même Abraham, il a prié pour la nation, et il a sauvé qui a sauvé qui bat. Malgré ça, il a pensé qu'il mais il a sauvé qui bat. Donc prière na yé, et l'homme n'a mis to ani parce que ani n'a mis to ta na yé moko parce que lui c'est lui qui a le bâton du commandement. Et le matin na yé moko. On y en ça là. Si c'est la volonté d'Elohim, nous serons biso tetika na seto pambula. Parce que biso to profiter to comprendre que il y a dans le quoi Aaron na biso ma foute qui tina mutu na yé, le parce que ma futa. Pour biso bénéficier la grâce à ma futa na faut de soutenir dans le quoi Aaron a eu le soutenir qui Moïse. De soutenir la prière le matin vous c'est na bonne voie. Pour biso ça ni to sepe. So ni coller bongi, biso to bongi. Donc c'est un peu ça donc papa zo tabolaté. C'est un homme sage, un homme très intelligent, un homme très spirituel, ou le ma poni. Parce que à ce temps, il y a pambolé Abraham lobini. De génération en génération, bolé la sauté. Tout comme Nathan Bilaka, tout c'est pelati.
oh nini bien Congo ba ke Congo ba pays béni mais aussi ba pas molité ce Congo ngongo donc ba papa ne le masali grâce na la se appelle maman Christelle je me pour votre permission Elohim ba papa na nga ba maman na ngai dans le bas j'ai beaucoup de respect pour vous parce que ça humble servante Elohim vous êtes papa prophétesse vous êtes là na linga pays na mingi na linga Congo mingi parce que je suis une Congolaise. Non, le roi des pères et des mères étaient sans polémique. Donc, notre papa, le père de la nation, notre papa, on a bien papa Félix Antoine Chilombo. On a pas que biso tout ça ba chi. Les papa Moïse be chimboui. Elle a une polémique. Et on maman que c'est chi Christin. Faut aller biso so papa biso mo konane. Ngaye chi muswamba, chi Rosette, chi Elao. Bien sûr Congo nanga pour aller papa na biso kaka ye moko papa na nga maman na nga papa pe congolais to soutenir mokonzi mboka na biso bibe il faut prier pour les gens qui sont élevés en dignité parce que les collègues bongi biso so to sani to sepeli baba to kiba lo ba ko to so nzoko wazo bunda matite nyoka donc so nyo nzoko pe basa na sengo kuna so to zapi na sengo donc Elohim a sa la grâce makambo e comme on est en concrétisation na nina nazonga mo mukie na invité so na benga question mo eza ya polémique Maman Rosette to président de la République akendaka place nyos to eza na makambo ya bonzambe a Saint-Cliniac ce qui tant mona qui est awa kendaki na CFMC afukami vraiment bato mususu ko to bazaya hotel mame ala kisaki ke azamo na nzamba afukami donc akenda place nyos to oya kendaka a Saint-Cliniac ala kisaki ayebinzambe ma tomona ki epe akendaki na Israël na temple nde ba musulman bazalaka bakotaka makolongulu azalaki na chaussure talataki ba chaussette apamba bango bakotaka bongo mais natali toujours akendaki na kimbangiste azalaki na chaussure au moment bango bakotaka makolongulu bato nyonso bazalaki makolongulu na ba chaussette mais président akotaki na chaussure est-ce que wana eza deux poids deux mesures te Maman Christelle, il y a quelque chose de très capital, c'est la sagesse. Un leader, pour au Kambaba tout bien, faut c'est la sagesse. Un leader n'est pas un dictateur. Que pour na mon kondi et si kababi que faut le papa na kota bon non. Mutu muta chef côté ne. C'est pas que pour na za sope nani na côté sika mo besika directeur moraza na senina za kitine na tema na vanda non. Donc, papa a dit c'est un homme sage. Ma vie que est-ce qu'à côté na balongola ma papa. Alors ma papa, c'est un homme humble. Il y a un moment que vive au but de possède de la gloire. C'est à côté na ba chaussure. Mais pas qu'il m'a balongola ma papa balongola ma papa. Ah bon? Oui. Mais bon, na bon, limisa na ko poser question té, c'est un tic na bino. Mais na ni pas musulman. Et là musulman à Congo to ailleurs. En fait, il faut répondre au kaka na islam nyon surtout balongola ma papa. Okay. Alors kimbangiste nyon surtout pe balongola ma papa. Mais voir le président de la République na kimbangiste alongola ma papa te alors bato pe basalela ki en polémique ba supe na ba photo ba kangisi ba bi comment kuna longoli koto alongola kité. Bon, attends na tali image en haute mais na aide à Saint-Esprit je me sais que na il y a un qui n'est pas musulman na islam c'est que là qui na pays étranger baloba kuto ya ba tout monde baloba soko moni sika mo beta likolo boy soko te sika na tambola likolo boy po obunga te siko à côté beta ki na islam o beta likolo boy asani mais siko on fait que ici c'était son pays il est le président biso ba église to esima na ye c'est pas pour le temps à pamboli abi que je donnerai la puissance à son roi. Dans 1 Samuel 2:10. Puis le serviteur sont venus après. Donc yende à la tête. Ce qui est dans le pays et qui n'est pas kimbangiste à côté na makolo, na ma passeport na makolo. Ce n'est pas un péché parce que c'est son pays de la président. Ah ouais. Mais la Islam a président kunate. Il faut l'andali kolo kuna. Donc tout le monde a une polémique te. Et on regarde que ndenge cette espèce de kambaye. Ye mokonza tambola pe selon motema na ye ndenge loyi mo kamba parce que loyi ndakela ye et loyi ndaka likona ye yesko za likona biso nyonso ye président ay ko biso même église on a likona biso nyonso donc biso ce que to comprendre bon tout ça ka on a eu to soutenir na prière tina on lo baboye et le même signe appelle sa numéro vous permettez? Oui, allez-y. Maman prophétesse Rosette est là au Basila
plus 243 81 33 33 850 plus 243 81 33 33 850 Elohim mutaib singa pesa numéro o yemora musala ni osala lokumu ezongaka epani Adonai Oshwara Machia plus 243 81 33 33 850 la prophétesse Rosette est là où Basila wana numéro ya maman prophétesse Rosette. Maman prophétesse tokomi vraiment comme vraiment na suka wa émission na 2 minutes otikali nango nangaki o passer message mo na peuple de Dieu parce que balobaka pouvoir ya président de la République eza pouvoir moko ezita na Nzambe alors yango aza combattre yoza mosali na Nzambe message na ekokozala nini na nation congolaise. Elohim asala mokonzi mboka na biso grâce ndenge Elohim alobi na komi na ye na 1 Samuel 2:10 qu'il donnera la puissance à son roi. Elohim akolora bien comme na temps akokisa bilaka na ye na mboka Congo na biso to vive richesse bénédiction o alaka biso na Congo yango atemisi mokonzi mboka na biso na osengaka prière na nga Elohim a blender ye na esprit supérieur ozali Oshwara Machia pe Elohim asala ke biso a congolais to sepela parce que ce qui la Bible le fait spirituel qui conduit le physique si la tête même tout na biso aza bien aza à l'aise biso peut to bénéficier na grâce à to kozala bien donc faut to soutenir na prière biso a papa na nga congolais to soutenir au konzambo quand biso après parce que la Bible dit maman que c'est tout le bon arc toute autorité vient d'Elohim. Elohim yemo ankolo mokili yemo doka mokili na ye selon ye Proverbe 21 Bible dit ça biso que le cœur de roi Elohim atambusa yango partout où il veut donc to comme nathan Elohim yemo kazo kamba biso so tozaka to soutenir bakonza mboka na biso na losambo po Congo na biso to vivre bilaka Elohim alaki na biso au nom puissant de Oshwara Machia. Amen. Bon, très chers téléspectateurs, to komi na biso na suka ya émission na biso ya lelo. Merci la maman Rosette apesa biso temps na ye nyonso tout poto meka ko développer moi mukie makambo ezo leka na mboka na biso sur le plan spirituel. Merci na maman Rosette, merci na famille, merci na papa nda permettre que oya na plateau na biso vraiment. La pesi merci na maman Jenine Maditou Lucas Azali, maman ya bana, maman motema munene, maman motema malamu.